Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. C'est un fan d'arrêter na kati via l'isum. Yangona église c'est pas un endroit où mutakoya afukami abadi ko batata limi sanga na mabe na salaki te. Soki osali l'isum na Pascal, osali l'isum na Kinkole, olobina ke ko senga bolimi na église, soki liwa ezuyo na nzela. OK ne wapi. Yangona mwana nzamba senga bolimi na kati église te. Et ça, l'église, on va s'engager bolim, c'est un sujet. Mais moi, je le dis dans CFC. Aucun modérateur à côté de Mayaya, Loban, Nzamba, Limbi, Sayo. Te, Bolimbi, c'est l'ensemble des saints. Basamba, Sende, Bayangani, Batoué, avoir côté église, à Talimo, Moïnaye, Malam, de Poussani, Pédépé, Nanzam. Bayaka, na présence Nzam, mais nous, comme Senga, Bolim, c'est Nanda, Quatate. Yangomouni, Nabousso, Arda, les autres, chapitre 3. Dans Nzamba, Bengi, Moïse. Moïse t'a poussé à abiner, arrête-toi. Longola bas sandal parce que c'est un lieu sacré. Longola no bas sandal pour koma ao. Donc tu ne peux pas arriver dans la présence de Dieu au sein de l'église. Jamais. Donc l'église, c'est l'ensemble des personnes mises à part. Mais bien aimé dans le Seigneur, Yesu Masia Nazareth alinga botama. Na qualité ya sauveur, ayako sauver biso na sena mokili oyo. Parce que Adam péché na ye, et tikala ki péché ya libela. Dans l'église, il y a ce péché-là qu'on appelle le péché adamique. Bien aimé. Péché adamique. Et ça péché oyo. Et si qu'elle répond à libella. Et ça péché oyo outi na Adam. Et outi na Adam. Adam ayaki a péché. Mutu nyonso azobota mananzela ya mwasi. Azobota mananzela ya péché adamique. Et ça péché oyo yaya ezana logo musute pe kombo musute longola ango mutu nyonso abotami na nzela ya mwasi na mobali abotami na kati ya péché adamique. Eza lisume uti na Adam. Biso nyonso toza descendance ya Adam. Koko a koko na bino, koko a koko tokei toza na descendance ya Adam na Eve. Onzamba yebisa ibango nde na sali bino no sala su mutu te. Multipliez-vous et remplissez la terre. Nde babanda kobota Adana Eva bota na se ya lisum ya désobéissance ya ngomoni mukili musuba zo yebisa bino Adana Eve basalaki ekobo te. Bien aimé, nzamba tchaki bango mwasi na mobali ekobo te parce que nzamba honoraki bango na libala bazalaki mwasi na mobali kosangisa nzoto na bango ezalaki ekobo te. Monde a ténèbres lié d'Israël bana nzamba balobi baliaki mbuma te basalaki na ekobo bakosala ekobo ndenge nini. Adam azalaki na nyonso na kati ya jardin. Mais azalaki na souci tangu nyonso. Nzamba réaliser que souci ya mutu oyo eza biloko oyo azana ngote azana souci te eloko mutu azana souci ya mwasi. Alors na salela ye être semblable na ye nde alalisaki epongi attirer côte asaleli ye mwasi. Bible lobi tangu Adam lamuki amoni mutu azoya semblable une semblable na ye. C'est lui qui avait donné le nom ya koloba femme. Soki mutu alobi celle-ci c'est ma femme, ce qui veut dire aza mutu azana ekobote aza mwasi na ye propre. Donc femme na ye azana droit ya ba principe nyonso ça permis na tali couple. Mais monde a ténèbres la vie Adam na Eve oyoka ngote balia mbumate basala kinde ekobo mutu mwasi na ye moko officiellement nzambe mutu apesi ye ekobe ko uta nzamba che bango na kati ya jardin d'Eden ayebisi bango na kati ya jardin oyo boko lia biloko nyonso mais ezana nzete mo ezana katikati ya jardin. Nzete on eza nzete ya connaissance alamu na mabe bino botika la kana malamu. Bien aimé dans le Seigneur, pensez à nzambe za ki te biso to souffrir ne to souffrir boy nzamba sala biso na mukili po mabe ezala te. Le lozo mona lion azo dévorer mutu. Le lozo mona les animaux sauvages bazo détruire ba via bato. Ozo mona même chien na nzela azo ko swa mutu pe peut-être apesi rage. Mutakufi et ça n'a pas tout soyez na mbwa et memela rajti mutakufa. Mais pensez en nzambe zala ki biloko nyonso sali. La Bible dit tout ce que l'Éternel Dieu a créé c'était bon. Et là bon. Mais faute ya Adam nzamba ebise nzete on eza connaissance malamu na mabe. Bino botika na principe bolia mbuma bobokola banyambo cultiver mabele oyo bobota mais bolinga te bozo connaissance ya makamwa mabe. Sobo komi na différence ya mabe na malamu et pas ivi na bino ekobeba botika na vie moko boza kimia makamnyo so malamu. Bien aimé yango moni basi mususu
Ole afana na foyer na ina mobali na ye tranquille. Mais apesi matoi pa ba voisin. Apesi matoi pa ba to bazalane na famille. Ba komi ko yebisa ye. Omoni mobali na yo, tomona ke lobi na matete, tomona ke lobi na kinkole, na mwasi moko boy. Awa komi ko lukazo wa connaissance. Cette connaissance wana zo luka wana e ko détruire libala na ye. Mais soka tikala kaka na principe ya libala na ye. Relation ye na mobali na ye, relation ye na bana na ye. Azota la foyer na ye, azo sepela ko yuka batu libanda te. Mais base belele lo ba perda mabala, balinga ba perdre mabala te. Ba perda mabala lokola Adana Eve, ba perda ki confiance ya Nzambe, po ba pesa ki matoi na bango na libanda. Na pesi toli papa oza awa, ko yuka batu libanda te po na mwasi na yo. Na pesi toli na mama oza awa, ko yuka batu libanda te po na mobali na yo. Garder relation na yo na mobali na yo. Oy mobali na yo amoni yaya, osomona mwa clarté bondela Nzambe, mais ko pesa matoi na libanda. Oya comprendre Nzamba pambola. Adam a se déplacé. Satan a bimeli Ève. Na sala parenthèse na lobara. Bandeko bazalaka mwasa za na gauche, mobali na droite. C'est un grand danger. Mwasa za na posa protection mobali na ye. Azana posa protection. Yango moni loboko oyo za na priorité za ga main droite. Na domaine na couple mwasa za na gauche. Pourquoi? Parce que la main gauche ils ont servir na ko serrer mwasi. Ya ko chai kati na yo. Et main droite et défendre ye. Donc oyoyo eza la arme offensif. O tche arme offensif pour la protection na ye. Et le boko à droite le ko la arme défensive pour na ko défendre liboso makamnyo se ko ye la mwasi. Siko mwasi so azana mobalité. Azana ni arme offensive, azana ni arme défensive. Ya homoni ba te belé batika basi misika soit y est place accueilli ko sala vie mususu to mwasi pasali erreur ko tatika laki. Parce que moi ça na protection te. Raison pour laquelle le diable avait compris. Son atikalina Adam. Adam sa plus têtu za mobali na kokaete. Parce que l'homme est plus fort na kokaete. Alors tant Adam a se déplacé, Satan a pas ya mwasi. Ndeko mwasi oza a. Pesa lito inoko yoka Nzambe. Que koyoka ba conseiller. Combien de jeunes sœurs lelo bana ba beba. Lelo conseil bana ba mama oza awa entre parenthèses. Bokoma na tabou na makambo za tabou te. So na tuni ba mama mikolo baza aba koloba. Ba 30 ans, 40 ans, 50 ans passés. Et ça va quitter moi na comme jeune fille. A combien so kende na 18 ans, a comme responsable. Maman obenga moi na mwasi. Aoyeb se yaya. Omoni nongo zo koma boy kalami to omona makila. Makila na omoni so kosani kaka mwana mobala simbio ozuizem, n'est-ce pas? Lelo lo ba malisusu. Mama moka mukola soloba. Alobi ye isa ya kola ka bongo. So donc azolinga ta mwana mobala pusa na pene na yete na classe. Aibi ke so kaka mwana mobala tuti nzoto na iba ebisa ke soki nzoto mobale sangani kaka na oya yo ozuizem. Donc il y a que soit tout ami attaque tout un amour na mobala saini azuise atikali ndengwana na ba respect wana pona nini ba para ba fandi saki papa ko yebisa mwana mobali mwana omoni azozo ke nango kala mingi to mona ba signe moko ya transformation na nzoto na yo. Alors ce que c'est l'erreur OK ko sangisa nzoto na mwana mwasi ozui problème parce que okoma na zemi tala yo ocha mwasi zemi okoma na mwana na temps oyo omoni conséquence mwana mbala komi ko banga mwasi ko to azobanga na conseil ba parents mobali ko to azobanga na conseil ba parents mais lelo ezali soute komi tabou mwana komi na 15 ans akeko luka yaya moko quartier yaya ye moko sa échoué na vie azoyebi setale bakalikila kaboye basala kaboye ezaka nango gravité zeni ta koti nango ya 2 mois 3 mois ezaka nango liyanze kolongwa nango mwana azui conseil la fois de ce qu'on attend azui conseil libanda lelo maman zo rekete mwana nazo yebate mwana abebi parce que yo mama ozaki oyo zaki responsabilité otiki mwana musika et satana eko kota via bana lelo e baby soki via mwana liboso baby azalo kola tire câble e batikali na sima wana ba vina bango pe ko bebe mais mwana oyo azomona ya na ya mwasi asali mariage azomona azoka déjà elengi ya libala
ya kosala mariage na mutu na ye ayebi ke po ke nanda kwa mobali balataka voile batambolaka na ba discipline nde okita na baleki ozo comprendre na soya biso ya mwana mobali jeune garçon jeune fille oya fandi na mila batu batanga ate so bo forcer ya ko forcer sur diplôme d'état a omona a remercier bino bo lukaki na zo diplôme ya mwana a continuer vie na ba camarade na ye po botangise par force mais mwana mwasi to mwana mobali fandi na millier ya batu balinga kotanga ya azana école azana humanité afanda na ba ya bazana université babetela ke masola université na homme homme ezaka bien ko to fana homme ta to sola to zena peto to sala beto to sala ba débat si bablo azoka kuya université ndenge azana humanité posa na eza a décrocher diplôme d'état pour pas comme na yo fanda na batu mabe otika la batu mabe nakangi parenthèse Adam a se déplacer Ève satana ye a écouta na ye mouma bien ya mwana frère tant on a balité sala choix ya mwasi ya bien omoni pasi na kati na bango bazana pouvoir moko nzamba chakati na bango ya nzamba révélant un culte ba maman to benga ngo CPP. CPP c'est un culte de pouvoir et de puissance. Moi si soki azui décision papa ngombe atano oza mukonzi na la police soki moi sinde baloba na mukila lingeli yo buli ya so zaka prudente au CD parce que na kati ya batu papa lomé na kati ya batu na kati ya basi nzamba pesa bango pouvoir moko boy yango mobali ko oza mayele mingi te ya ko gérer finance mais so oza na moi ça sage moi si wana ako surprendre mo konsoka papa siko babengani biso na ndao to kende wapi o ngana zo comprendre te o toke na kinkole ni boye moni mbongo to bando pesa nga na bando longola kaka na bande ko bomba na sombaka mabele parce que yo bando yoka te yango ndako otokotobia solo wana akoti parce que la Bible dit la femme sage bâtie atongaka ya bino na mobali te ko sala choix moi si pona ba aspect extérieur te pour achaka ba sila milai pour alata ba jipa mikuse pour soka chaka kabelo kititi na se ya wana sa kabelo mais bala moi si wa sana mutu ezo sala asa moi si ya a ondima asa ta salité na la gomme mais pour akele ko sala commerce moko ko pesa avenir ya lobby ya bana na ye pe ya mobali na ye mais moi si ya kabelo moi si ba rouge lèvre bisala sala o pesi mbongo abani ko tala déjà robe on attend to lekaka kuna na mona ka ko prix songolo ya moi sama yele atonga kama soba apanza ngo na maboko na ye moko tama pesa nga ba mama mayele na église o ba mama o ba omona musika Adam azui Ève azui muma ba kosi allié mais tant mobile aye abani ko faire comprendre mobile a convaincre mobile ça eli pas shit na biso komi yango lui a komo swa mutu lui a komi ko dévorer mutu mbo komi ko swa mutu parce que ba su connaissance que mabe eza malamu pe eza or que nzamba lingaki mabe eza la te batikala kaka na bo il fallait bolingo ezonga nzamba ko motala siko na otinda nani so na tini muta utili kola kiti ou batu bako supporter te par preuve dans Moïse bana Israël ba ebisi Moïse yo moka mto solola na nzamba biso pe to zui décision nzamba loba na biso moto yoka yo mataka na ngoma sina yi oyoki ko yebisa biso pe to na matoyo to yoka nzamba Moïse abisi d'accord Moïse amatabi tata yo mo solo na bomba lingite tant nzamba koma ko loba Bible ba ngombe zo bukana mabange zo panzana ba rocher zo panzana ba ngombe zo s'effondre donc ngomba eliami bana Israël makilili na matoyi ba ko supporter te ba ebisi Moïse pardon to ko wate yebisa ka nzamba a continuer ko sola na yo moko nzamba biso na lobi na bato ba ko supporter te so na tindeli bango mutu aye akiti ba ko supporter mutu wana te parce que aux extraterrestres ba ko supporter te na sala ni na sala adana eva bota mwana na utiliser pour na songisa bolingo wana nde baliaki mbuma alobi tension na zeli ba bota mwana mutu no sabota mina nzela mwasi na mobali abota makana péché adamique bongo bango moko Adam Eve ba ko bota mwana na se ya péché adamique et ko zamala muté ni nzamba ko motala ake ko toucher Marie ou ayeba ki mobali te enfin que mariage soit zemi mais zemi wana eza la semence à mobalité pour semence à mobali so sangani na mwasi kuna bakokota na péché adamique po basangisi nzoto mais eza la sel lisungi ya molimo mosantu Marie ba yeko pese message
ozoazem obota mwana comme na ye Messi boye 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 bi solo Joseph aboyi kondima Marie tanga zui message à longue place azalaki conduit par le Saint-Esprit accueilli et pas ya Elisabeth wazalaki ndeko na ye parente na ye accueilli kuna apesi Elisabeth mbote. Elisabeth azalaki na zemi ya 6 mois pendant que Marie a été visitée na 6e mois. Donc ce qu'on suit 6 ya Elisabeth a zemi na 6e mois, aujourd'hui 6e mois ya visitation ya Marie, 6 plus 6 est égal à 12. Au nombre 12 elongola mutu na ngambu oyo ememe na ngambu mosusu. Nzamba lingi alongola libota na ye na ngambu ya péché, amema bango na ngambu ya pardon. Alors mutu wana va kende 6 ya pombe ko simba te, esengelaki Elisabeth nengaza na 6 wana zema 6 mois, esengelaki Jésus Christ Nazareth oyo ba visitaki mama na ye na 6e mois, amema chiffre 6 wana akende ko sangisa ngona 6e mois ya zema Elisabeth pour que esa le nombre 12. Tant comme apesi Elisabeth mbote connexion ya 6 plus 6 Bible lobi la moko mwana na kati ya libumu aningani mwana ngoko mona ina ni comme na Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste ko yana ezaki très compliqué azaki oyo tata na mama ne bakoye ko bota te mais tata tikala ki fidèle na kati ya sacrificature na église azo sacrifier nzamba kiti ayebisi ye yaya o moi sino ko zoasem o bota mwana comme na Jean. Yesu Masia tomba Marie ba pesa ni mbote. Puissance ya chiffre 6 ya Marie na 6e mois oyo ezaki na ngambo Jean-Baptiste la kati ya libumu ya mama Elisabeth aningani. Christ alinga ko yebisa ye na communiquer yo puissance parce que na pesi yo mission sotika leka na zemi ya pamba na mission e osimba te po tata na yo nzamba yebisa ki ye menga na ye ngam na pesa pouvoir ya mission aye zemi na libumu mwana Jean-Baptiste aningani. Christ ayebisi ye kende ko préparer le ngai nzela yango Bible lobi tango abotami Jean-Baptiste abotami abimi na Jourdain et pas toti ko tanga ya fanya ko bandela abimi na Jourdain na mukana na Matthieu chapitre 3 wana verset 1 jusqu'au 5e. Bible lobi apari toke yaya il disait apparaître na kati ya désert Jean-Baptiste abandi koloba répentez-vous bongo la mitema car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, simbeloko nazoloba a. Alobi car le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est proche. Si ko calculer tant wana bandaya loba proche. Ti lelo. Jésus revient bientôt. Oyoka mote. Bientôt mo ezala. So continue ba calculer bo moto oloba. Baloba banakala bientôt emona na nangote na continuer vie na ngai akozonga c'est là où maintenant occultiste c'est là où kuna ba antichrist ba yebisa batu na ba télévision ba yebisa batu partout vie ezaka auto vivre awa vie mususu ezate banakala baloba Yesu na bango kozonga azonga te kwani bientôt ngoti lelo siko Jean-Baptiste tanga solo makambo après combien de siècles depuis on voit que le royaume des cieux est proche. Proche à mon nez, il est kokaraté. Le kokaraté n'est. Mais il y a des calcul n'a pas batamukili. Et ça calcule en zambete. Bible le dit un jour et pas un zambé ça le là 1000 ans. Ce qui calcule en zamb un jour et ça 1000 ans. Nana conseil en zambé calcule sur le dit bientôt. Un jour le là 1000 ans. 1000 ans s'il vous plaît. Nana koksa 1000 ans na sena moyo.